breaking news, vous allez on dirait qu'il y a Sentinel TV, et c'est quand vous avez vu Bassangwa Congo, Bassamambo Kanabino, puis Makamu Nyonso, et Zosalama à travers le monde. Et ça a vu les pasteurs de la diaspora, Dibotasson, Didier, Bamsoa Benanga, Didier Forme, Bamsoa Benanga, Malata Kala, Bamsoa Benanga, Mwana Mikila Kala, Bamsoa Benanga, pasteur de la diaspora. Alors, awa vraiment mes respects, paix, toujours rendre hommage à King Kester Emenea, où il y a Tikabiso, où il y a Malasa, où il y a où il y a blouson, à côté de sa musique santé, à Imba Banze Mwadanze, à Imba Banzi la Velele, Oyo, à Sepeli Sakaba Congolais, ça fait 5 ans qu'il nous a quittés, paix à son âme, Nzambe Abatelaye, comme Azaki Mosaï Laye, à Imbelaki. Mabele abakoko na chose à la douce, puis Nzambe abatele sikazali. Donc le roi est mort, vive le roi. On a hommage rendu à King Kester Emenea, où tu appelles ça Didier Forme à l'Atakala, Mwana Bundes, Wabimsa Bundes, puis l'autre comment, Makunien, donc Bana Manchester, Bana Londres. Voilà. Donc le lot, on a éliminé le solo du sous-sous, il y a grave. Alors, normalement, résistance, ou la résistance des bandits. Komba Cécilie, Banda alias Kabila, Aïba Bavoua Nabiso, ça fait 18 ans, ils ont défié le peuple congolais. Et le 30 décembre, les Congolais ont voté, voté Fayoul comme président de la République. Mais Bango, le Bazali, un groupe, il y a des assassins, des criminels. Longoli, Moutou, les Congolais ont voté. Longoli alternance parce que les Congolais ont sont reconduits à la criminalité. Alors, ils ont imposé Bisso, Tshisekedi, ils sont partenaires dans Bango, parce que Tshisekedi, il faut que Bango, ils ont des pères en fils. Félix Tshisekedi, à l'idéologie à père, ils ont dit Tshisekedi, Wamulamba, Otomulumba, Oyakendaka na Rwanda, en 2002, ils sont là, ils ont considéré l'accord pour les Rwandais, pour ce pouvoir, et les moines a continué Moussala au papa Nazaïko Sala, il y a trahir Mboka, Koboma Congolais, couvrir les Rwandais, Bazo Sala Bavanti, Bazo Boma, mais il y a couvrir parce qu'en réalité, ce monsieur n'a pas le pouvoir, il n'est pas le président du Congo, mais il est le président protocolaire, c'est-à-dire il ne comprend rien, lui il ne fait que représenter le Congo, mais en réalité il n'est pas le chef. Voilà, vous voyez, Soloana, Français, Batubile, Balobian. Alors, combat et souka qui mokolo wana siko tokoti na résistance awa nazo interpeller vie Ngwanda avec tous les respects na wa ki apareko ezali mouvement ceux qui a résistance ceux qui a ni résistance ali ceux qui muto betio yozomisi ceux qui ozana mayeli ozana makasi te tokomona ngo na Israël juif bundaka na bandeko na bango o mususu ba palestinien bana minduki te ba sala résistance na mabanga alors na éviter apareko résistance nango ezaka wapi basala kananini pelelo oyo Museveni oza agresseur ya Congo mutu apesa ye minduki mutu aida za pouvoir za vie Ngwanda pour la vie Ngwanda zonga rasoe pas Museveni te azong c'est la sincère donc vie tika biso na ba discours peut changer Congo au sala jamais résistance pour ça na bino ba YouTube pour ba zongo pe okangi ba congolais ebele na otage na apareko moko ya délivrance à Congo zo dépendre na ndenge ya batu o baza na pariko ba se détacher parce que bazali bongo aveuglé. Alors alias Kabila a défié ba congolais na renommé partenaire na bango Tshisekedi Kilombo l'envoûté et les corrompus na élection il y a décembre 2018. Toloba yango on ne participe pas aux élections organisées par l'occupation. Parce que si on a une élection occupant à organiser, on peut légaliser Bango, on peut reconnaître Bango le Congolais, on peut reconnaître Bango le Bandekonayo. Alors Bandekona biso ya Est, oyo nyon surtout oyo nanga na Kabila baboya bino ko na élection. Élection oyo bazo organiser na mars bo boycotter ngo bo kendete pour za élection ya soni ya fraude. Donc là baboya ki bino balongola bino bo kendete. Donc biso ma toujours encourager bino bo kendete. Alors, l'élection en est allée à honte beaucoup d'été. Alors, pour la diaspora, toujours c'est dans la bino, boya ebele du 18 au 22 mars dans le tribunal international il y a la Haye, en Hollande. Kuna dossier oyo, Mose Kabila toyebi ke ayana ba trouble, ayana ba erreur, ayana quit, ayana ba aventure. Mais Mose Kabila avant Koufa, et l'Europe bomisaye
ezali asalaki plainte na La Haye contre l'agression ya Congo. Congo nazo komama avec cas parce que République démocratique du Congo existe raté. Ils ont aventuré. Tout ça la démocratie ezali République démocratique té. Congo ezali ngaso na comme président ou ceux qui na comme conseiller à président oya mboka na biso ezala République of Congo. Congo na ka ya Kasongo, ka ya c'est ya français mais ka ya kilo, ka ya Kinshasa. Parce que tout ça royaume Congo et puis ba congolais ba bano bino ba congoman to ba no ba anglais français lingala ki Congo chouaï donc première langue c'est comment anglais parce que avant en Angleterre leadership à anglais ils allaient très développé ça très kitoko et puis ba anglais ba landa leadership il y a Jésus-Christ voilà le grand prêtre le Seigneur des seigneurs le Dieu créateur voilà donc Mosé Kabila a funda agression il y a Congo par l'Ouganda et le Rwanda. Alors, dans le cas Moussabino, qu'est-ce qui s'est passé? Mosé a fondé, La Haye va réceptionner plainte wana ya Mosé Kabila Nenga Salaki. Le même jour, va recevoir plainte wana. Le lendemain, Mosé a été abattu, assassiné. Est-ce que le cas Moussabino, quand Mosé a couffé 17 minutes, nous allons reprendre 17 minutes après la mort à Mosé, Kabila Oyo, alias Kabila, donc Joseph Po, comme on est en solo, ils allaient Hippolyte Kanambe. Ba PC Congo et ba Congolais pour ba wanga na ki Israël qui était ndemo ba sana Bosco Tangana no ba ya ba kota na mboka na biso ba okipa ba zo ba Congo na biso pour ba banda ko boma ko sala nyo surtout na sima ba Congo na biso pour bolo ba ke bino mo pesa wana nationalité ndenge Kabila sali alias Kabila sali Hippolyte Kanambe c'est-à-dire alongwe président a sali mikanda ka comme président vie parce que so beaucoup fondé na tribunal ba ngaso na bomaki bango ngaso na sa ma bendeli bazo reconnaître nga président vie et nani qui ça nani bazo reconnaître nga le sénateur à vie et puis nazana na kimia nazotambo na Kinshasa na ba chipe bato bazo mona ngande nazotambola bato bazo mona ngande nazo débarquer nazotende na nyonso tuwana pourquoi bakangaki ngate yango moni bazui mutu na bango donc ndele ndombe Félix Bachiwana a couvert Bamalatika masque. En réalité, c'est alias Kabila qui est là. Hippolyte Kanambe même Bachi Félix voit masque. Alors, Naïb Sebino qui quand attend Mosé a couvert 17 minutes après, alias Kabila a commis lettre à retirer plainte. Donc, à l'homme de plainte. Moutou à l'homme la plainte il y a Mosé où il y a contre l'agression. Il y a Rwanda na Congo na Uganda na Congo na La Haye ezanango alias Kabila. Or bana diaspora tangu Mosé akufaki ba yoki ke lettre wana ezali bongo ya ko récupérer ango ba salaki nini ba yaki sikoyo ko kanga batu wana. Donc tozalo ba yaki sikoyo ko quand il s'agit de ce dossier, pour réveiller le dossier. Alors, Makambo nous sommes en 1998. L'autre en 2019, donc ça fait 21 ans. Or, la loi universelle, ceux qui plaintent sur crime contre l'humanité, le quota, ceux qui ont 20 ans, il faut pas 4 ans avant la 21e année. Du 18 au 22 mars, dans La Haye, en Hollande, tribunal et vous allez tribunal monnaie vous allez sur dossier à Congo dossier en haut Laurent Mosé Kabila appelle ça qui en combo livre blanc donc livre blanc on a et ça les plainte au Mosé Kabila contre Rwanda na Uganda ndenge ba yaki ko agresser Congo alors tribunal oh il est très décisif parce que et que changer ba donner et belé au moni bitumba to na ngo ils en bitumba spirituel ils en bitumba il y a juridiction, c'est-à-dire il y a loi. Les habitumba, il y a au fin de l'année, il y a un valeur, tout le monde a comme ça, il y a au fin de l'année. Tout ça, il y a plus de 18 ans au fin de l'année. Kabila Longote, Kabila Yewana, à quelques jours, on a vu Congolais, à Zoba, à envoûté, à Nimia comme président, à un palais présidentialité, à un avion présidentialité, à Zola, à bienté, photo, na même effigie, na ebati, à Koutiana, à bureau, ils a bienté, à Zali Moutoumoko, à Zo contrôler le Momote, pe batier, ba garde corps, le corps, ba béa, qui ça,
bateau surtout oyo Vital Kamerhe bafandi pembeni na ye. Vital Kamerhe un civique tala azoke no balaka mikolo. Donc tout ce temps là avant na neko. Et puis les bakosi bino ba fanatique bakosi bino balongoli $50 ya soki $55 ya kofuta na aéroport nga kuna kita na aéroport wana te o ba passeport ba kitisi nyo soit les ba fanatique soki ozo voyager lelo na aéroport international ya njili ofuta $55. Soki olingo bimisa passeport congolais lelo ofuta $250. Diomi Ndongala qui sa Franck Diong ba prisonnier personnel ya Kabila. Ce qui Tshisekedi a comment il m'a président solo il aura les bourgeois il ça va prisonnier politique wana mazata na pouvoir mon côté pour ba PC d'instruction ba yebisi ki ba oyo touché ya moni ye aso kangaka ba congolais pourquoi kangi ba Robert Wate pourquoi kangi Zoé Janet te donc ce qui Tshisekedi a tindi ki bateau na CPI le plus tôt que possible était ba obomai alors tout l'objet était plainte oyo ezali na laé alors après ils allaient tourner mon camonais le dossier wana plainte wana et bana na Congo ya livre blanc donc Musée a porté qui plainte wana alors ba na loi ya ya nini tribunal ya la et ko bakata makambo du 18 au 22 mars tous à la ebele procès oyo ezali tournant décisif na ba dossier il y a ba millions na ba milliers de morts congolais au Rwanda, Ouganda, babomi na 20 ans. Bituma na biso ezali nanu spirituel pe juridique parce que ba occupant à kota na biso azaba komo na biso et ba ekopesa ba lokola ba Félix Tshisekedi oyo azo jouer rôle na bango or biso na Congo tolobaka kiangani donc bana Congo na iko benda bino matoi bana diaspora tous à la ebele na la e donc du 18 au 22 mars tous à la ebele wana poto ya kolanda nini ko salama parce que bato oyo ba criminel o tout to kana ba kanisi soki ba kimi qui fallait comme président de Bacheti Sekedi ba continuer ko yiba ba continuer ko boma nzoka nzambe pe azana loba suka nzambe nde apesa Congo na ba congolais nzambe nde azwa ba richesse no surtout au monde apesa tanet mikolo Kagame a outro signé contrat mo ya plus de 80 milliards oyo ya ba matière première en Congo na complicité na nani na mona Tshisekedi alors nzambe na nga batela bino ezaki bongo le messager de la bonne nouvelle proverbe 30 pasteur de la diaspora Nelsa bino bébé asi abotamaki bébé Manaché Songo Dibota Elizenie abotamaki aza en bonne santé na mama na ye nzamba pambola na bangonga boye nde toyebaka ba vrai ami merci na bino nyonso surtout merci na bana mboka nyonso surtout na côté ya Canada kuna Grand Salem na noko na Zako Mubiala prêtre na ndenge osala te merci na bana Congo nyonso merci na la nyonso surtout Sentinelle TV ezaki bongo messager proverbe 30 breaking news Bazakari Bababa sur Jean-Marie Kassamba Sampengo Fubaki de Boloko parce que Congo ils ont congolais état de droit faut kota Tshisekedi na Kabila ils ont devoir sacré pour nous congolais to benga non baba fona sûr